Bandeko balandi ya émission Balobeli Mboka Mbote Nabino esika Bozali Ngai Wabino Serge Fwamba Moluba Boinde Naye libuso Nabino lisusu mokolo mwa lelo obe pona kosola Nabino Mai Matali politique lolenge tolobaka ete politique ezali bongo bilei oyo peuple congolais nyonso asengeli kotala pe kolia yango lolenge esengeli poete Congolais asengeli ko tolobaka kolia bilei oyo babengi politique pona koluka koyeba ya solo République na biso du Congo ezali kotambola lolenge kani bebiete mboka na biso Congo ezali na mwa bakokoso kilikili malgré ba autorité bazali bongo kobunda poete mboka yango etambola lolenge elongo bani poete Congo démocratique ekenda liboso bongo yambote na kota na mama na likambo na biso ya mokolo mwalelo na kanisa bino banso bisika bozali tokotondo tata nzambe mokeni na likolo na se oya pesi bino na ngai pema na bomoi na bosana kate kosenga merci na toko benga le prophète Konde Polo Dominique na madame na ye Maman Asaf pe bandeko nyonso ya liloba bongo ngai Moluba Boinde Serge Mfwamba lelo tokosola na bino sur la guerre de l'Est balo tuni ngai na population balo bien te guerre na ezali réalité ou bien aventure kasi bandeko na koyebisa bino ngai moko nano ete na komona yango aventure te na komona yango etumba ya solo poete makambo eko salema ya mabe mingi makambo eko salema na oyo kuzali konyokolo bato pe komonisa bato mpasi mingi lokola mokolo moti koleka wa bandeko ya population population penza bazali bongo kokima kilikili bakokima ba détonation ya ba bombe alarme lourde oyo ezali kouta bongo bakote ya Nyanzale na route na Ruchuru bandeko ya Kishishe ya Kiyeye ya Kasoko bandeko ya Rwangula bandeko ya isengo ezakape mwa pasi bamboka ezali kuna mwa mingi bako benga Rwanguba bandeko ya Rwanguba bandeko ya Mulirubiru ya Mubirubiru bango pe bako mona pasi esika bongo ba M23 bazali ko s'affronter to pe kondongwana na population ya FARDC na ba wazalendo bokomona yango en image kati na mokolo mwa lelo poete dozali ko sala masekite kasi makambo ezali ko salema penza de bongo to mona ki pe lisusu chef ya armée oyo toko benga sud-africaine ba malawite ba oya Tanzania et puis bango banso na force ya SADC bazali bongo basangana ki bongo mokolo moti koleka mwa dimanche awa basila bongo kosangana poete bayeba lolenge kani makambo koleka poete lolenge kani sengeli bayeba na kubunda donc esali bongo après 2 jours ya ba travaux na Goma oyo ezalaki bongo déclaration ya général Sylvain Ekenge wazali bongo porte-parole ya armée congolaise na kotia pe yango en image bokomona lolenge kani bango bakutanaki bokomona lisusu makambo ezali ko salema ya lolenge na lolenge po ete tolu ko bena kuluka kimia bongo rapidement boko otila ngai parti ya régie et pa ya ndeko Jordan tout mona tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sanza stopé na semaine uti kolekawa asilaki bongo kokenda bongo kuna na kati ya mboka Turquie na capitale na bongo ya Ankara azalaki wana kuna penza kutanaki na bakonzi ya Turquie basololaki makambo o état de sécurité ya mboka pe makambo ya investissement bokomona makambo minene ko salema pe kotongomo awa poete tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akotambola pamba te ndenge baike balingaka koloba kasi akotambola pona koluka ba solution na etali sécurité ya République démocratique du Congo pe lisusu koluka ba investisseur ye moko bisikano soka kei akokutana na ba investisseur ya malamu poete République na biso eyeba na kokende na liboso toko bete pe lisolo mwa moke ya ndeko na biso toko benga na kombo ya Gentini Ngobila ndeko Gentini Ngobila to moni bongo na ba source o bomoni ezali wana na ba info na télévision ete ndeko Ngobila azali bongo convoqué mokolo mwa lundi lelo oyo
na service ya anti-corruption ndenge tokomona jeune batili biso wana na ba info na biso ke ba service ya anti-corruption et ya présidence et bengisaki ndeko Gentini Ngobila Mbaka yango wana tokotala pe koyeba tina na yango sima ya mikolo mizali koya nazali pe lisusu koyebisa na bandeko na biso ete na du côté enseignement au bongo ndeko Tony Mwaba oyo azali jusque là ministre ya makambo matali bakelasi ya bana pesaki bongo mbano topé à suspendre 11 chefs d'établissement scolaire bazali bongo suspendu na niveau ya Kasai pour détournement des frais de fonctionnement. Vraiment izali makambo ya soni ba chef d'établissement oyo bako détourner misolo ya bana ya kelasi na ko senga penza na ministre Tony Mwaba bomeka vraiment na ko sanctionner bango sévèrement pour sanctionner bango lolenge longo bani po ete makambo ya soni misolo ezali pona makambo ya kelasi ya bana kasi botika moibi ya makambo wana ezali malamu te moto na moibi moye basakeli kokata ye ata misapi wana po ete batika kolia mbongo ya kelasi ya bana tolingi ete bana batanga kelasi ya ofele bana batanga malamu baenseignant bafutama po ete kongo na biso eba na kokenda liboso. Merci na bino banso bokotala ngai na nzela ya YouTube kuna na nouvelle tendance télévision ezali bongo télévision na biso en ligne okei na nouvelle tendance TV au s'abonner au kolanda émission Balobeli Mboka en temps réel mikolo nyonso pe bino bokotala ngai Moluba Bwende Serge Fwamba na nzela ya Molière télévision Molière canal ona kopesa mbote na ndeko Jerry Nembalemba esika azali le PDG Jerry Nembalemba. Merci beaucoup, merci pe na ndeko Bonja wazali ko simba lisusu télévision wana malamu na posa nite bandeko biso yakuna ndeko Ted na ndeko DJ Lutadila na keyi lisusu émission et bokotala kango na Molière canal plus mikolo nyonso à partir ya 19h40 tozongela ki même programme du lundi au jeudi na 19h40 vendredi et le kakabongo au-delà à 23h pour un week-end et puis samedi na 22h40 dimanche 22h40 Kotala sous émission et mikolo nyonso na 9h juste comme rediffusion. Encore merci na PDG Jerry Nembalemba. Tokei côté ya télévision na TNT soko nyota l'émission na TNT okotala biso na tosunga na télévision mikolo biso na ngongo ya 22h20 okotala na tosunga na télévision pe rediffusion ngo ezaka mikolo nyonso à partir ya midi. Merci na yeba ko sala mosala kuna lokola DT Wilson. Merci beaucoup na DT Wilson. Merci na Pams Biega, le grand régisseur. Et puis merci na Ndeko oyo mususu azali wana kosala na Ndeko Pams Ndeko yepe na kombo sungu na bosanite lutadila. Merci beaucoup bandeko biso banso boko tala émission eye toko banda émission eye na makambo euti kosala mabongo na ville province ya Kinshasa oyo tomoni Ndeko Jekoko Gérard Mulumba oyo azali bongo vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa asala ki bongo descente monene na commune ya Njili kuna na Changu bandeko ya Changu bayebi Njili malamu na Njili esika bokomona ba grande dame lokola Tanya Bayaka bauta ba Brinken Bayaka bana ya Mamalandu Bayaka Njili wana bomona ete soki pe ezali na ndeko soko moto nini akendaki esika ba mama basalaka bilanga ba mama bakosala bilanga po ete Kongo esengeli tolona Kongo esengeli tolia misala tokosala mais moto moko aye soko nani atondisi ba policier esika wana plus de 30 policiers po ete ba benga na ba mama basala susu bilanga te kasi ndeko Gérard Jekoko Mulumba wazali bongo vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa akendaki sur ordre ya VPM Peter Kazadi pona ko déloger ba policier wana balongwa pe ba mama bazonga esika wana Molobeli Mboka Jekoko Mulumba alobaki yango na pesi na sengi na régie et pa ya ndeko Jordan eba kotiela ngai vidéo et na bandeko batala bandeko bakoyeba Njili pete Njili etondi bato na mikili na poto. Allez na lombangu ndeko sur instruction ya VPM Peter Kazadi ministre intérieur alobina ya kozongisa ordre awa ba policier
baza na problème te baza ba simple exécutant bazonga na pai bazalaka na base na bango biso likambo ezali a photo ngande les fausseurs wana oyo aye azali ko tia ba mama na biso basaka bilanga awa na njili na quartier 8 ko benga na bango ko bana koteka mabele oyo papa Mobutu atikela bango depuis 1951. Yango Toyawa, je me répète sur instruction, il y a VPM, il y a intérieur, Excellence Peter Kazadi, à l'obito zoom sa ordre, ba maman bazonga na bilanga, ba policier, ba kanga bisaka na bango, bazonga, kuna. Plus grave, VPM, na biso na ville, gouverneur comme vice-gouverneur, ministre intérieur, biso tozo bunda, kuluna, et sila na Kinshasa. Ezali cheval de bataille na biso tozo bunda kuluna sila. Mais à ma grande surprise, na kuti awa 34 documents signés par X, 34 policiers immobilisés na site Oyo pour na kotia peuple na désordre ko botola bangondi bazo botola te mais ko protéger mutu Oyo azali côté kabilanga ya population maman na biso ya mikolo bokolanda bango bakoloba tozo pesa kiso muke ba mama mikolo ba mama bakoloba bakolo botala terrain nyonso Oyo eza plus de 30 hectares mutuloka bimi alobeza ye ezaka ba style mukonzo ndenge zaka na Kingabwa tozo bunda ke ba oyo bazwa na nyamu bayeba ke l'État akotia bango maboko. Merci pour la nagam ba image muke. Mama bolo boza depuis mbula nini? Bozali awa na bilanga awa depuis mbula nini? Banamisa Banda 1954. Ah. Baya ko bengala bino ndenge ni. Depuis 1954. Ozawa depuis 1954. Ba mama bakoko babanda depuis 1954. Mama yoza depuis mbula nini? Bobandika bilanga awa depuis mbula nini? Bilanga oyo. Depuis papa Kasavubu, papa Mobutu aye, papa Mouzé aye, Kabila les fils aye, Nande Fachi aye, bozaka awa. Bokamwe siko batu baye na mikanda lokuta po benga na bino awa. Batie ba policier awa. Bakobeta mutu makasi masasi tendena lobi na bino boye. Na ye awa sur instruction ya ministre ya intérieur VPM Kazadi alobi ba mama ba papa bana Kinshasa bana ya Congo bozongela kosala bilanga na bino. Merci beaucoup maman, merci. Je pense que Bolandi Binomoko c'est regrettable. Olobi maman. Bandela maman c'est nini? Akufi pona nini? Appliqué crise. Quand raison api. Donc boye bake batu oyo basinya. Donc Binomoko bouti kolanda lokola vice-gouverneur Gérard Jekoko Mulumba yé asala ka vidéo yé moko pe aza penza homme de terrain. Coup de chapeau na vice-gouverneur Jekoko Gérard Mulumba yango wana bandeko tozalaka pe na soni tozalaka na soni obimeli soki wapi ozalaka soki pe wapi ozalaka soki pe wapi soko ye kaka ozala posa ya lopangu ozala posa ya mabele oye kokamata yango vraiment likambo esengeli bayebana ko réglementer yango ele kaka malamu surtout ba chef coutumier bazana ba comportement pe ya koyaka mabele moko wana bapesi kingandi bakozwa mbongo ya moto balobi yaka topesa oyo esika oyo ezali bilanga mboka ekoisengeli batonga pe bisika nyonso te bilanga wana boko mona ekosala ke mopepepe ekende ezwama na njili wana ma fleur wana boko mona ba matiti wana bakolona ndunda bakolona wana eko permettre pe moto adwa mopepe ya malamu
vraiment ezali soni bolingi bitonga tonga bokende somba bisika ezali ebele bokende na ngudi ya baka kuna bokende na kote ya ngudi ya baka bokende na lutendele na se bokende na ngombi bokende kuna boluka batere botonga bezala na limemia mpe na bafin fo ya maluku kuna batere eza nano bokende koluka bisika na bino vraiment mais coup de chapeau na vice gouverneur Gérard Jekoko Mulumba vraiment coup de chapeau bandeko balandi lolenge toko continuer na émission eye likambo moko nazengaki naloba lelo esalaki ngai mpasi mingi bandeko batindelaki ngai Moluba Bwende ba video moko balu Moluba Bwende tala ba video eye il semblerait que ba congolais bakeko découvrir prix ya plaque na Amazon ezali bongo plateforme o esalaka vente ya biloko en ligne ya monene o ebani na monde entier ba congolais bakeko découvrir lolenge bako sala ba plaque ya l'état plaque ya mutuka kuna ezali ko coûter une affaire ya presque $1 et quelques mais awa to ko somba plaque au-delà de $150 Congolais azali kolela lobiete comment plaque na biso eko uta mosika est-ce que kona ko senga na tata mokonzi ekolo de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République na ko senga la ba députés nationaux pe provinciaux ba sénateurs ba tonionso ba kondi ba ministre binonionso ministre à transport ministre à finance bisika o ba ko sala plaque eloko nini congolais azangi est-ce que biso na Congo awa to zangi moyen ya kosomba machine oyo to banda ko produire plaque awa botala bino moko ba plaque ya Congo eko salema to ebite ezali ya moibi ezali ya solo ezali likambo nini botala bino moko peuple congolais lolenge nini bako sakana na plaque ya république plaque ya mituka ya République démocratique du Congo botala bino moko lolenge kani plaque ya mituka eko salema na batoto oyeba même pas soki ezali banani nationalité nini bandeko nako senga na ba na tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nako senga na ministre ya finance nako senga na premier ministre ba député pe ba sénateur botala likambo ezali likambo ya soni makasi ezali ko salema plaque ya mituka ya peuple congolais eko salema na bato ya libanda donc ezali ko sala pasi makasi po ete congolais azali ko souffrir po ete pozwa plaque na Congo il faut souffrir donc a plaque ezali ko uta nango mboka mosika plaque ezali ko uta na yango côté soki ya pays nini mais ezali malamu te vraiment tata mokonzi ekolo bomeka kotala likambo yo ba député soko pe bino nde boko votaka loi soki pe bino nde bosalaki loi soko pe moto nini na négociaka kope oyo ngana ko benga ngo kope likambo ya plaque ya Congo na ko benga yango kope ezali soni pas vraiment soni totika makambo oyo tomeka kosunga République démocratique du Congo po ete peuple congolais ayebala kosombaka plaque malamu na moni plaque bandeko soki bokoti na Amazon na bokomona plaque d'immatriculation ya Congo bokomona yango bakoteka yango bandeko balobi na ngai Moluba Bwende vérifier yango donc bandeko il semblerait ekoteka na Amazon na prix moko ya moke kasi biso awa toko nyokoma kosomba yango na prix ya cher ezali malamu te bandeko ezali soni société oyo esengeli elapa kosala plaque na biso peuple congolais il faut yemoko akoma kosala plaque na ya motuka Congo démocratique tozangi mbongo ya kosoma machine ya kosala plaque te na ebite bapegisa ngo pe na mindele ete biso to sala plaque te to likambo nini donc ezali soni vraiment congolais esengeli to koyeba koteyama congolais esengeli to yeba na kozala vraiment bato ya solo tozala bato ya solo po ete to mboka na biso ezala mboka oyo elongo bani to yeba bamindelo basalaka plaque bénéfice na bango ezali nini machine oyo bakosala oyo Congo ekoki kosomba yango te Congo ekoki kosomba machine oyo te Congo ekoki kosomba machine oyo te po bango moko basalaka biloko oyo ezali soni makasi ezali soni makasi Congolais esengeli tozwa force bakonzi ya mboka esengeli botelema bakonzi ya mboka gouvernement ekoya sikoyo bobotela soki pe ezali contrat ya moto moko songolo
soki ezali contrat ya mutu moko songolo oyo boyebi to boyebi te boluka boyeba yango parce que jamais mboka mobimba monene lokola Congo biloko ezanga tina oyo mama njanja lokola plaque bakosala biso na bato mosusu batato bafandi bako mbanzama bakosala plaque penza boye oyo ezima nzanza soko topesa nka batelier na biso bosala plaque bakosala yango bosombeli bango kaka machine ekoimprime ekotia banini basécurité wana nyonso ekosalama malamu penza ekosalama malamu donc tomeka un peu kotika buzoba na Congo elongwa oyo nyonso ayebi kezalaka kope na ye alapa atika kope oyo atako ezali nani atika kope oyo Congo eko esengeli te efandaka na maseki ya modele oyo esengeli moto asalaka ngo atika Congolais ye moko a récupéré makambo na maboko. Merci na ndeko Jordan na kanisa o azana mato ya koyoka ayoki eza maseki te toko solola makambo o ezali réalité pour que République na biso ekenda lisusu simate République na biso esengeli ekende liboso République na biso esengeli ekende liboso tolingi susu masekite na mboka na biso Congo bato mususu balu moluba bwende ezali soni loba yango po ete bakonzi ya mboka na biso bayeba na kolongola biloko wana tosala izine awa boyebi bakongole combien bakolongola chômage soki izine ya baplaque ya mituka ekomi kosalama awa na Congo limete bisiki ezali ebele bake kotianga ata na mbudi ata na lutendele izine munene basalaka baplaque ya mituka boyebi combien de congolais bakolongola chômage ezali malamu te tosengeli kosimbana main dans la main tosengeli kosunga pe tata mokonzi ekolo koyebisa ye yango na ngai moluba bwende atanke molobeli mboka problème souci na ngai alaka na transmettre message na bakonzi ya mboka po ete bayeba na kosala tozali kocritiquer te tozali nde koloba kotransmettre message pour que makambo mosusu esalema nayebisaka bandeko ebele nalobi bokoloba ono moluba bwende yo ozobi mabe te nalobaka mabe te nakotalisa bato nalobi ete tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi azali moto azali le mieux informé asengeli azala le mieux informé na baservice ya renseignement na makambo nyonso kasi eza na makambo mosusu esengeli mpe biso bapandi sango biso balobeli mboka toyebisaka tata mokonzi ya ekolo na nzela ya bitando ike na nzela ya internet na nzela ya nyonso tolobaka yango po ete tata mokonzi ya ekolo ameka mpe kotala makambo mosusu ayokaki te na oyo ayokaki asangisa asala baanalyse ye azali responsable monene ya pays monene lokola République démocratique du Congo. Merci ndeko Jordan na oyo osali okei bongo na ngambo ya este ya République démocratique du Congo lolenge tokoloba peuple congolais kotuna nga moluba bwende est-ce que guerre ya este ezali réalité ou aventure ndeko Jordan otiela nga nanu bilili oyo bandeko bamona yango o nalobaki na bino ete population bazali kopakata mbangu ezali kosala ngai paste toujours na secteur ya est ba population bazali kokima ba population baboti na bana moboti mususu azawana aboti bana 8 9 10 11 okokima na bana wana mike ndenge nini ba détonation ya ba bombe o bazali koyoka ya ba arme lourde ezali ko bete makasi du côté ya ezali ko huta ba détonation ezali ko huta ba côté ya Ruchuru na Nyanzale bandeko ya Kishishe, bandeko ya Kiyeye, bandeko ya Kaso, bandeko tchelanga i deja image wana peuple a monaka. Bamwa lolenge nini, bandeko ya Kishishe, bandeko ya Kiyeye, bandeko ya Kasoko, bandeko ya Rwanguba, bandeko ya Mubirubiru, bandeko wana nyonso, ba village nyonso na kotanga wana, bazali ko kima peno komona mbangu, ba détonation ya ba bombe, ezali ko kita, ezali bongo, ba affrontement, ezali ko salama, entre ba miibi, tope ba rebelle, ya M23, oyo ba simbami na ndeko Kagame, bako s'affronter contre ba forces armées congolaises, pe ba wazalendo. Peuple congolais a singeli a teleme, peuple congolais, botala bino moko bandeko. Awa bino ba ministre soi-disant bozali ba ministre kasi boko talaka nanu makambo eko salam
Tangu ministre balobi na ok, tangu IGF to nani Cour des comptes to nini, alors bien te ministre moko il semble peut-être à détourner une grande somme. Il faut boye barake ezali mabe c'est ba ministre ndenge wana loi o bako sala ya ko tutula ko boma wana de bato basengi ko boma sur place po ete misolo wana ko kende na armée et sombi bibundeli po ete to bara ko bete bato nyonso bako ruka ko sala mabe na République démocratique du Congo bande ko boza ko mona bino moko comment population ezali ko kima mama akomema kilo oyo pendant combien de temps? Ba mama oyo amemi bassin na bidon mobimba ya mai po etayebi ete na nzela tala mwana na age na ye bidon wana amemi mpona kotoka mai mpona kozwa mai ezali malamu te peuple congolais asengeli kovivre na kimia tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi azali kubongo kotambola bisika biso mpona kotala lolenge kani akoki kozwa solution mpona mboka na biso yango nakosenga mpe na bandeko ya SADC bato nyonso botindi kuna oyo bakei mpona kobunda basengeli mpenza kobunda solo po ete Kongo na biso ekende liboso ezali makambo ya soni ezali pasi combien de millions ya peuple basili kokoto mabele bako continuer kokima oyo ezali image ya lobiao ezali malamu te vraiment kimia esengeli ezonga na mboka oye VPM ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo botala vraiment solo na chef MG chef d'état-major ndeko Christian Chiwewe lolenge kani bo diriger mosala wana pona ko bete ba mibi oyo penza bayeba na ko bulongwa na mabele na biso ya Congo. Merci ndeko Jordan na image oyo kitoko osila ikolengela pona mokolo mwa lelo toko continuer bongo émission na biso balobeli mboka bandeko nazali kozongela toujours makambo mosusu koloba yango nde makambo na koloba ete na kosenga na bas militaire na biso congolais ba dirigeant ya armée ba généraux ba colonel ba major ba officier supérieur to subalterne ba sous-officier Congo ezali pays na biso Congo ezali mboka oyo tosengeli kolinga yango nayebi ete botalaka émission eyebisika nyonso bozali émission oyo bozali kotala yango partout nayali koyebisa bino likambo moko bino nyonso bisika bozali esengeli botya na mutu na bino ete mboka oyo ezali mboka oyo esengeli etekama te ezali mboka oyo monguna kokokaka kokamata yango te mboka ya mfumuki mbango monguna koyi kokamata mboka oyo kaka boye te bakompa nyonso bayebi ete bakonzi armé oyo nyonso bayebi ete bazali na complicité na banguna na complicité na barebele bosengeli bolapa po ete gouvernement congolais ekotika lisusu bino te gouvernement ya mboka oyo ekotika lisusu bino te tata mokonzi ekola si alobi yango bakotika bino te oyo nyonso akokota na bamafia akokutana na mbano na ye oyo nyonso akokota na bozoba akokutana na mbano na ye akobeteme akokangama pe soki esengeli konika ye na mwa eloko oyo bakonika ye po ete alapa na libota na ye mobimba balapa bayeba ete batekaka mboka te trahison ya mboka ezali eloko mabe tozali peuple esengeli tozala soudé tozali peuple esengeli tozala uni peuple congolais esengeli biso to bundisa bato moko ezate bapesi o diriger troupe o diriger basoda yo kokende oyebi ete esika wana nakomema bango esika bato nanga toyokanaka bazali baboma basoda ya Congo botika biloko wana parce que militaire congolais azali militaire akobunda mpona mboka na ye vraiment nakanisa ndenge balobaka na biso na église catholique oyo na mato ya koyoka ayoka sino te boyeba ete baservice eza deja nsima na bino basi bayebi bino baservice ese eyebi bino bayebi koteka mboka ezali malamu te bongo tokotala bavideo oyo nayebisaki bino ete les chefs des armées sud-africaines malawite tanzanienne ya force ya SADC na baye ya oyo tokoloba bandeko ya Burundi bandeko ya RDC bango nyonso bakutanaki bongo mokolo malobi basalaki bongo malobi dimanche pona ko basalaki bongo réunion monene esika wana namonaki ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo
be na bazalaki na mini chef MG ndeko Christian Chiwewe basalaki bongo réunion monene obe pona koluka pe ezonga na Nord Kivu. Kolanda bongo déclaration oye salemaki et pas il y a le général Sylvain et Kenge Ouazali porte-parole il y a armée congolaise. Merci ndeko Jordan otela biso et les mahena po te bala kolanda. Le chef des forces de défense de pays contributeurs, des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Un message oyo le général Sylvain et Kenge asili ibongo koloba bandeko webi likambo na uti koloba na bino lobiete tango bomona bozali komona ezali bongo bakonzi ya armée ya du côté Afrique du Sud, Sud-Afrique, tozali bongo na baye ya Malawi, tozali na baye ya Tanzania, wana ba force ya SADC pe lisusu na ba homologue na bango lokola bandeko ya Burundi na oyo ya biso moko awa na République démocratique du Congo. Bandeko bombino moko bozali komona ete Congo ezali na posa tata mokonzi ya ekolo démocratique du Congo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo posa na ezali ete mboka oyo Congo mboka oyo azali ko diriger ekoyisama na bozoba te ekoyisama te po ete Kagame azali na posa ya kubundisa mboka oyo ya Congo. Kasi mboka oyo ya Congo posa nango ezali ete makambo esekesa malamu bomoni bibundeli de kote bibundeli wana batal bibundeli wana ezali bibundeli eye ya sika pona koyeba ko bete bachar wana bomoni ba blende bomoni biloko ya mondele na ndele. Donc tozali wana bato ya artillerie bazali bato ya ba blendeman pe bazali bako sala musala na bango lolenge e longo bani pour que makambo ya mboka e salema malamu ba arme boko mona biloko ba soda pe bali motivé tango ba militaire baza motivé ngomba likambo na lobango toujours mboka wana boko mona bandeko na este wana boyoka kaka bitumba oh non bato bazali kokima na Ruchuru oh Kishishe Kiyeye na Kasoko bamboka nyonso bandeko eza obe bangomba na bangomba ezali wana boza komona général Christian Chiwewe wazali chef d'état-major yepe na ebiete bakonzi wana basu ya armée oyo ba yebiete baza na complicité na baza kuna banguna bazali ko bundisa ndeko Christian Chiwewe po ete asala musala malamu te me bokolonga te pe place ya bengi ngai alobi ete tala makambo ezali koleka moruba bwendo sengeli ko telemela bato nyonso bazali contre République démocratique du Congo. Yango wana biso pe toko telemela bango toko soutenir tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango azali ko sala makambo ya malamu to sengeli ko soutenir ye. Bandeko na zongi sikasikawa ko continuer émission et na makambo etali bientôt là
tomonaki lisusu informateur ya oyo azalaki bongo informateur ndeko Augustin Kabuya lolenge kani bapona uta baponaki ye bomonaki akendaki mbala liboso kotikela tata mokonzi résultat na ye ya mosala oyo asalaki tata mokonzi abakiselaki mwa mikolo kasi bomonaki mosala malamu asali mosala asali tozali kozela sikasikawa tomona mosala ye na ye asalaki résultat nango ezali nini. Bandeko bazali kolela balobi Moluba Bwende premier ministre akouta wapi. Premier ministre akouta wapi. Premier ministre abimaka na majorité. Motaponaka premier ministre ezali tata mokonzi. Bakombo eza koya moso alobi ete tomoni ekozala ndeko liao bamsusu balobi ete tomoni ekozala ndeko matata ponyo mususu balobi ndeko muzito ndeko nani ona bakotanga bitanga tanga nyonso wana bokotanga eza bitanga tanga ezala ndeko Kabuya Augustin ye moko pe na ngonga ye nanu ayebi te na kozala premier ministre. Honorable Augustin Kabuya asali nde mosala na ye ya ko présenter yango epai ya tata mokonzi ya ekolo. Et puis c'est tata mokonzi ya ekolo nda kozwa ba décision na ye. Bandeko batuni ngai Moluba Bwende ndeko Augustin Kabuya a consulter bato tomoni a consulter bato ya ensemble te. Oh. Mais bato ya ensemble mais effectivement ensemble bilo ngaki a consulter nan. Amona ndeko Moïse Katumbi akutana na ye ndebo ndimaka consulter bandeko ensemble. Mais ngai na moni presque ba plateforme nyonso na moni ekutanaki na ye ba sololi tozali kozela premier ministre pour être premier ministre soki tata mokonzi aponi o akozala premier ministre ndesima premier ministre akoformer gouvernement elongo na tata mokonzi ya ekolo pour être Congo na biso e bana kokende déjà liboso pour être tokamati retard bon tokobenga ngo retard parce que déjà ndenge tata mokonzi alobaka ete soki babanguna ena ba meki susu toko ata escamuche moko akufi makambo ekobundama mais ezali ete ambote tata mokonzi a déclarer etumba ako déclarer yango na monoko na ye moko boite esengeli ambote ya déclarer yango esengeli les deux chambres bafanda Assemblée pe Sénat bafandi bastadi ne makambo yango procédure elaka de tata mokonzi akoya kozwa décision na makambo hena yango toko senga vraiment na premier ministre ya mbala ye aza la premier ministre oyo ay bana ko sunga tata mokonzi ya ekolo po ete Congo démocratique na biso e bana ko kenda na liboso tozali kolelela tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yondo signaka ordonnance papa toko senga na yo peuple ngai te Moluba Bwende kasi population ya République démocratique du Congo bazali ko senga ite moto nyonso azali déjà député national moto nyonso azali sénateur tata mokonzi ya ekolo kozongisa ye député kozongisa ye ministre te tata mokonzi ya ekolo o nyonso asi atiaki matambe na ye pe na gouvernement euti koleka azonga lisusu te bato ya bwanya pe maele basili te bato ya bwanya pe maele bazali meke Congo ezali na bato ya maele ebele tokosenga na mokonzi ya mboka oyo azalaki déjà ministre ya gouvernement oyo ya mandat oyo ya liboso soka bimaki pe député atika lobelaki député eza te moto moko wana azali député provincial azali député national azali sénateur azali soko nani lisusu alinga koma lisusu ministre yo tiaki candidature no en tant que député population a voté yo peuple congolais a voté yo obimi nyonso olingaki bakamata lisusu ministre bongo mabota mususu ya baba famille mususu bakozwa pe ata moto moko banome te. Vraiment, Congo esengeli échanger. Na kobete pe fimbu du côté ya gouverneur. To sengeli kozongela ba gouverneur ya kalate. Ngai Moluba Bwende nsima ya population. Peuple alobi na ngai Moluba Bwende ba gouverneur wana ya kala batika pe bato mosusu ya sika baya. Maele yango ya Congo ezaka na bongo na ote. Soki gouverneur akoki kozongela na province wana. Esengeli gouverneur wana azala salaki makambo ya bwanya asalaki makambo ya bato ya bwanya asalaki makambo ya solo ezala mwa ba fantaisie apa pamba te osali banzela mibale oyo ezali ya banzela mibale ya ba 3 km 2 km ya ba 1 km ya 500 mètres okoloba ke bazongisa au gouverneur okowela ki gouverneur yango nini misolo Congo esengeli permutation ezalaka
tata mokonzi ekolo esengeli mpe tokosenga mpe na badepute bosala loi oyo ekoloba ete moto soki asali deja manda moko esika boye to manda mibale azonga lisusu te si loi eza mpo na présidence kaka nde bomondela ke président asalaka manda moko to mibale nde atiki na kiguverner ozonga guverner ata 100 fois mabe eza te esengeli loi wana mpe bete bino na kiguverner kidepute mpe loi mpe ifo esalema soko osi okomi député 2 fois fanda na ndako na bino kotia lisusu te kotia lisusu te tozwa mpe bato mosusu babima badepute yo lokola okoma na yo kidepute ekoma nde mosala mpo na yo kidepute ekoma nde fonction kidepute ekoma ondire eloko esalama mpo na yo lokola oza deja na mbongo okoma kaka soki élection ebandi oye na quartier obandi kokabola mbongo kotala bisika mai eleki osali kamwa pont elembalemba mpo ekowumela kutu na mandango te okosala maputa kosombela bamama maputa moko esi ekufa maputa esi ebeba kopesa bamama balata ale bavote oyo lisusu lokola peuple mpe azwi na mwa nzala aponi yo apono te yo moko ebi ndenge okomaka depute ezali soni toza kozela verdict ya suka oyo tokozela wana na yebete na niveau ya cour constitutionnel nayokaki ekoki kosalama na fin ya mois de mars bayebana kotala nani depute oyo azwaki te aremplaçaki moninga bazwa bao bazangaki bao bazwaki atako yo bimaki na mafia cour constitutionnel azongisa bato ya solo soki ndenge kosalama esalama lolenge wana ministre soko banome yo ministre eza te mpo kenda koyiba soko banome yo ministre eza te mpo kende konyokola peuple bakotia yo ministre mpo sala mpo na mboka bakotia yo ministre mpo na ovivre malamu yo na libota na yo kaka te bovimba mabumu ya minene te peuple kongola kokonda peuple kongola koya mikau bino kuna bokovimba bokoya mafuta eza malamu te esengeli bozala na bolingo ya population esengeli bozala na bolingo ya peuple oyo akomona pasi esengeli bozala na bolingo wana bandeko ya poto bakobenga mikolo nyonso balobi Serge Mfwamba Moluba Bwende biso wana poto tokonyokwama tokoma bangamba ya bandeko na biso na Kisasa eloko moke yayaye eloko moke nokoe eloko moke tata kurutwe eza malamu te peuple bosengeli bosimbana yango kombo ya famille na bino yango kaka nde esengeli ebimaka baministre yango kombo ya libota na bino yango kaka nde esengaka ebima ba PDG to baadministrateur ya baentreprise nayokaki mpe VPM Victor Peter Kazadi akosenga deja na babourgmestre nyonso babimi badepute badepose badémission na bango bagouverneur oyo mpe babimi badepute badepose bagouverneur oyo basi bavalide bango badepose nini na bango badémission odepose te ozaki gouverneur basi bavote oyo député dépose koma démission na otika olingi kotika to olingi nini ti vote esalama ti bakovote ozalaka ya gouverneur oluka lolenge nini akosala oyokaki président seni ndeko Kadima alobaki ete akofunda bino na leta soki corruption ekosalama eza makambo ya pasi makambo ya soni tosengeli to banir makambo wana tosengeli to banir bojoba wana tosengeli to banir makambo wana ya salite bandeko ya Equateur Mambenga nalobaki tango ba problème ya sérieux ezali bokomela ngai botinda ba ministre oyo babenga ngai bayibisinga likambo ya bamiso babenga Moluba Bwende tala biso awa ndeko bobo boloko tango azongi tala kosala biso boy banyongo na biso ba salaire akofuta te nalobaki na bino botindelaka ngai biloko ba preuve impayement wana botinda na yeba solo ndenge ezali na kolobela bino ngai Moluba Bwende naziaka awa te na complaisance na konganga na kolobaka mpo na sentiment me nazalaka mpo na kosala makambo ya solo bandeko ya Katanga na bosani bino te bandeko ya Kasai bandeko ya Congo Central bolanda te o moto alobaki o ngai nde baponi mpo nazala gouverneur te badepute provinciaux bopona moto ya solo oyo bino bolingi na Kisasa bopona moto ya solo bolanda influence te bopona moto ya solo oyo bino bolingi parce que tata mokonzi ekolo alingi corruption te
alobi alingi corruption te na mboka oyo bandeko balobaka makambo ya malamu eumelaka te bongo ngai ndeko na bino Serge Mfwamba Moluba Bwende na kubosa na bino te na kusoutenir bino bandeko ya kwa muntu na bosani bino te boyebi na yaka wana otala bino na kolanda evolution na kopesa ba info bandeko ya Mai Ndombe bandeko ya kuna na kote ya Bandundu ville Nzamba batela bino nde bongo na komi na suka ya émission na ngai na kopesa merci beaucoup na banda ko senga merci beaucoup na bandeko nyonso bokotali émission eye ezala yo ozali kotala na nzela ya YouTube na pesi yo merci beaucoup po bana ko partage ka ba émission eye po ete Congo mobimba e baka ba info lenge ezali kokene nazali kopesa merci makasi kotondo botondi na la grande dame na bosa na kate madame Louise Nkoyi na bosanité kuna na niveau ya Belgique na bosanité ba tolokola ba Shida Ibula na Paris ba Tania Bayaka na Paris ba Brinken Bayaka ba kosenga merci na bino nyonso esika bozali honorable Ben Mukanu kuna na monga fula na bosani yote merci beaucoup na ebiete ville ya Kinshasa okotika yango te okosimba yango malamu okoyeba kolandela ba problème nyonso dossier ya wenzeo lingo sela ba mama vraiment Nzambe asunga yo po ete ba mama basi ba yebisi ngai na niveau ya monga fula kuna ba mama batekaka na pompage na se ya so mouton balobi ete honorable Ben Mukanu a promettre bango te akotika bango te akosoutenir bango babenga pe na monga fula kote ya mama Talikibala baza pe na posa na yo honorable Ben Mukanu courage na yebi ete assemblée provinciale oyo okosala mosala malamu Zambia abatela yo abatela bandeko nyonso ba accompagner nga na émission deko Jordan deko Nane Gedeon Alain Ndele batu nyonso Nzamba abatela bino deko Wilson DT Pams Biega deko Lutadila Nzamba abatela bino nyonso ngai na bino Moluba Bwende okutani bongo mokolo mwa lobi deko Igwe na Mbudi na libota mama Francine Nzamba abatela bino otika la bongo malamu